ACTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Président Okito Tongomo. Poussa. Et bon anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Président Okito. Et son. Poussa. Encore son pene jamba. Là on sort. On te quitte Alexis. Pene jamba. Yeah. Bana Congo support, Nicolo. Joyeux anniversaire, il y a président Okito Tongomo. Makila Lumumba. Poussa. Ekumanye ngande. Otakete kumanye. Elamboke mwele mekana. Olonga paye dimba. Okito Tongomo le deyana. Olonga pene jamba ya kende. La kagite jamba ya papa. Okonso. La kagite yolo adulondo. Koka yomoke ndagaleka ye. Weko chika di la soana. Eko chika de ngelo ye. Komanda mohe yena. Professeur ele chaka sungu. Utumudo ha ete. Weke che sungu la putu ye. Wembe cheka sungu la putu ye. Wembe chawala ka sungu. Kayo boke ndagaleka ye. Wembe chawala ka sungu mete. Sukumahi. Dikila dalo mumba. Makila Lumumba. Dikila dalo mumba damboya. Makila Lumumba. Dikila dalo mumba damboya. 100%. Dikila dalo mumba damboya. Yana yose katagwa ya kende. Kumbede wokonga ya kende. Yana yose katakole ayo. Okela wa. Shenga di mandalo kuma. Okoso. Shenga wo le ronda wane. Shenga lo mandalo konga. Wendi wo konga mbidi mawe. Weta lo manda shenga. Lokombe wo konga ya kende. Ase mbidi malende nyuna. Ona kitongo mole ayo. Sukuma. Papa le sekele papa. Bon anniversaire papa. Président Okito Tongomo. Professeur des universités. On a papa Tongomo. Anniversaire avant le lundi. On a quitté mon anniversaire papa. Sukuma, poussa. O même maman Brenda. Brenda bazola nawe. Akangwa mambo Okito blandine. Mère Okito la mboke mbila mama. Mère Okito oke pene jamona yone mboya. Brenda Okito ema nonongo moke mbiye. Mama blandine. Dikila dalo mumba kembiye mère. Dikila dalo mumba damboya. Sukuma. Okito na mama Toniwe. Joyeux anniversaire papa. On a maman Tonyo Kita Chokone. On a maman Cécile. Maman Cécile mamé. On s'en a Londres Kenge. Maman Cécile maman le. La putoa kasumu. Le tokola o ne ale mbanya. Encore ça. Imite mo donné au mwamboya. Okito mbelo sungone au mwamboya. On est homo. Imite mo donné au monatongomo. On a maman Lisi Ombetawa. Mamé homo kengi chokolo daye. On a Véronique Kone. On a maman Dembele. Zambika yokolama. Ikumanyo na Dembele. Zambika yokolama. Dimana na mama. Dimana saola ye papa we. Nano to. Ikila dalo mumbambo kaye.
yemba ya Lumumba mboka ye mayele Lumumba weke je sungula putu we ukito hayo langolo kumbe we papa chamba kalele papa kaye takalele tongo moda papa uyombo aho kaka kende benoa uyombo aho kaka kendele okoso embo jamba ya dula wembo he jamba ya dulondo eto he kaseka jamba anawa pene jamba lo soyo wendi okoso lekti atambo kinga ndone aye eshwa na kanda do kishasa atambo kinga ndo kishasa le mama blenda kombele le kande ate pene jambo na nyae oyo tale do memone ewe hambele papa okito ombele we me to sawole na wade kambo mbele we atambele ombele we me to sawole afas to hekaze kachamba papa dula kakao lele ngande wo he ya na wa jambana ayotoko chulana message président okito message sukuma pusa keba na transmake polo prince eso yoka message studio no evalu na son lo saka fudele boheyama lokombelo nyo kombe zali bana Congo siporo ondi makonga swela ondi makonga so otakala ngae wembe quel président de tous les Congolais de la diaspora wanewele la putu wanewele wa pays étranger tche wembe quel wanje awo okoso ndo président okito ambokimanye anawa tetele fula ndo wanewele bu anawa tetela tche weko kimanya mamalendi professeur Rambokemula akambwambo yo sala chomba chef de département we e yamando chomba de président enda wa congolais tche wa kokonga président okito ba congolais nyoso bazozela yo mona koya kotombola mboka na biso ya okubina oezaneti parmi le point clé oezanakati ya soirée lilo, c'est-à-dire bana oyo auto-présenté Kalami que bango nde bazwaki formation pour travailler dans la commission ou totoloba awa tozobenga bango badéputé na kati ya organisation sikoyo travailler na badirecteur ya bacommission travailler na communauté mobimba soki moto aza na conseil soki moto aza nini mpo baza bana babota misika biso tu evoto pesa bango mwa privilège wana conseil pour aider bango na makambo nyonso oyo et puis to souhaiter bango bonne chance na musala oyo baponi mpona kosalisa organisation sikoyo na miniti oyo tozobenga bango moko natuka nayebi ke tozolia mpona respect na bango soki tobengi motu totelemi mwa moke tobeteli maboko mpo na bamoma oyo balekisi ezalaki facilité epuis bateli kosalela organisation mais wana nazobenga nayebi kozolia me de façon lokola bango bazobanda papa timanga nayebi kozolia moya ipo ya nano awa oya koyamba bana na yo toza na besoin ya papa timanga awa toza na besoin ya directeur Fabrice awa papa timanga oya awa okolia directeur Fabrice. Nous avons besoin de traiter d'espèces. Nous avons besoin de directeur Léon, l'automonaïe. C'est pas ça. Directeur Delphin, directeur Fabrice, l'automonaïe.
Pour la jeune, il faut combien après à tout, pour moi j'ai la Biwana, pour la représenter la directrice à Haïti, je donne besoin à tout, directeur à cause de la Biwana. Bonsoir, bonsoir, bonsoir encore une fois. Ndenge totoro basiko tolengito banda sikoyo kubenga banyulida na kati ya organisation ya Congo Support et puis bakozali pousser ba directeur ya organisation awa tozala directeur ya immigration on a yebisa kibino directeur Léon okotia liboko boye batu bamona yo vous êtes vraiment bon. Nous avons le directeur Fabrice il y a éducation et intégration. Nous avons un conseiller spécial et un président et conseiller à Congo Support. Nous avons le directeur Delphin, où il y a représenté à Birmingham. Et puis nous avons Anto, où il y a un représentant de Abidjan, et le coup la maman présente à l'IT et de Maman présidente Azahawa, il est à cause de la présidente de Souka. Maman présidente de paix, il y a ma maman Azahawa. Bango, Baza, Mamikodi à Congo Support. Mamikodi à Congo Support. Et pour l'honneur de Dieu à ma maman, pour maman Cécile, et puis à Zaki ancienne de la mission de la carte de l'organisation, le combien qui s'appelle maman Cécile à la fin de la position. C'est la première fois dans la organisation à Congo Support, tout le monde a partout, où il y a eu Pessi, pour la commission officiellement, et puis ça fait au moins beaucoup d'années, et puis on a les salariés. Au nom, il y a pas de directeur au Bazar du Bosso. Au nom, il y a pas de Bazar de la Congo de la Bosso, la directeur a un nom sur le Congo, a levé, merci beaucoup. Si vous parlez la R, il y a présentation. Donc, on va dans Liboso, M. Junior Zembele Kassongo. Yé, Azadipiti, où il y a un jeune leader dans la organisation. M. Junior Zembele. Junior Zembele. Donc, les gens qui ont donc continuez à vous mettre dans le beaucoup. Vous avez vu que c'est le moment de Moulaï, vous pouvez la Tomolia, vous pouvez là. Azogi, la président Boté, sorry, la président parole dans l'occasion Oyo. Nous allons sous avant de prendre sa parole, nous allons parler moko, base à la maman. Nous allons Sandra Diputu, Oyaza Dipiti, côté à maman. Maman Sandra Diputu, Sandra Diputu. Lolo, la première carte est à passer, mais la zone comme la clé la base.
Mutavisa tutuzana mama Titi Chilamba Ilonga. Mama Titi Chilamba Ilonga. Kati ya personne tuzana mwana na biso. Oto kulisi na kati ya organisation. Oto abota mipano na maboko na biso, aboli na maboko na biso, akumosala musala na kati ya Congo Support. Mwana biso Jesse Sinda, azabo komisi ya bajeune Jesse. La cinquième personne, nous avons monsieur Oyo Batubana Maïsi, pour organiser à Congo Support de Liboso. Nous avons monsieur Roli Bambila Bantu. Roli Bambila Bantu, je vous prie. À Débré, il y a un combat chinois. Merci. Sixième personne, nous avons Moutouka Badambana et Sika, Bazala Sushi, toujours pour nous aider Congo à partir à UK, Tina Mboka na Biso, nous avons Tispus, Tikala Katumba. Tikala Katumba, Tispus. Merci beaucoup. Après, nous avons M. Bana toujours au bazar associé à l'organisation. Nous avons M. Jean-Louis Oumba Kingombe. Jean-Louis Oumba Kingombe. Bon, il va peut-être avoir un peu de bon pour la maison. Et après, la huitième personne, nous avons toujours souci à travailler pour l'organisation, pour la Congo Support, au Badaba, la directeur et le président, et nous avons la commission politique. Nous avons M. Amissi Djouma. Et puis, awa na moni ba intégration directeur pe aza awa asaki musale belé pour moi nous ya za place wana moi bitumbe ezala ke belé anga ke de côté mususu mais directeur ya robaki faza la kakoto to bete maboke belé mais c'est Jordan Fatima Zenda. Et puis il s'est précisé la Bible par le bas dans les. Moi, je suis à côté de Moutasuka. Où il y a Moutasuka. Ah, ben, moi, si payé, à côté de Moutasuka. Pour nous dire à maman Yasuka, en tout cas, tout tel est belé, tout est maman qui est belé. Maman Marie-Jeanne Salana. Marie-Jeanne Salana. Maman président Marie-Jeanne Salona. Je vous fais cette explication pour la dame. Merci beaucoup. Nabana au Babuta Bisika na kati ya organisation de Boboni Babuboye. Comme je le disais toujours, c'est la première fois que mon école va Babuboye va puis Babuboye na kati ya organisation. Il vous a donné 2, 3, 4 présidents na kati ya nini, na kati ya commission, mais tout le monde combien 9 par la Congo. Wana ne tolumaki eza effort ya Congo Support, effort ya organisation, effort ya directeur Pasani Musala ou va connaître wale boto za nafatu pour na concentrer entre biso. Wana pour na ko honorer Bangoli Bosso
opesa bango ba certificat na musalo basali na kobenga président et puis kama na ozalawana pona kopesa bango ba certificat et puis tout voilà na kina que soirée dans le moulay tout fait les toujours pona kopesa bango honorer bango opetera bango maboko toujours quand toujours pesa bango merci beaucoup. Merci Bing Albert. En tout cas, c'est qu'Albert, on a une soirée spéciale. On a une soirée mingité. Mais on a à peu près 4 points il fallait clarifier. Il y a le Yamona Loba d'abord. Joyeux Noël! Merry Christmas! nakotumbola bino na éviter bakonzi ya sika soki bakoyeba lisusu tozaka na slogan na biso ya Congo Support. Congo Support! Zero. I know that nobody can remember. Donc on a sepeli quand même. Les alliés Segomi qui tokutana na poko alelo. Congo Support. Les alliés organisation nene na kati ya mboko yope partout dans le monde. Soirée à les alliés vraiment exceptionnelle. Bandeko tomoni bakonzi na biso oyo bazali awa conflit exacté na Congo Support les alliés centre ya formation. Oyo zo salete bakozi bazo ota. Oyo bazali lelo bazali ba député. Bauti kozwa formation. Yango bomoni bango ba telemi lelo. Formation bazui ezali formation ya likolo ya leadership. Donc ndenge bazali awa ba telemi bazali ba transformational leader. Transformational leader bazali ba leader bazo transformer monde. Bazo ya na vision ya sika ya monde. Na leadership tolobaka biloko mibale. The world as it is and the world as it should be. Monde lolenge zali na monde lolenge ifeza. Mutu moko da banda na structure ya mukiloto zana ngolelo. Soki toliaka mbongo ezali likanisi ya mutu. Soki tozana des domaine national na domaine international ezali kolo ya likanisi ya mutu. Lelo domaine international na national ekomo koma domaine moko parce que technologie a créé domaine moko. Les lobbies sont autocomis dans la global society. Donc, tokomi comme ça la transformer. Les lobbies en déco et bomoni, basali pour représenter image et transformation. Et basui formation avec dédication à ma casse, un grand sacrifice. Oui, bandeko salama chaque samedi. Bazwa qui vraiment ngoga na bango. Batika qui occupation na bango. Bazana souci. Ya mboka na biso, bazana souci ya communauté na biso, bazana souci ya développement, mais ya mutu ya innovation. Et par le but, nous devons transformer. L'enge bakonzi na biso ya kala bazali ko transformer biso. Depuis 2007, nous allons vivre réellement transformation ya Congo Support. Encore une fois, bandeko, toko betela ba new transformation leader na boka. Congratulations. Nazali reconnu professeur. Nazali na numéro nangai na Royaume-Uni. Donc titre au bazui. Ezali titre ya lisekité. Va utiliser mon ba civil na bango parce que ezali titre na zo signé na ba belé na mboko yo kaka ndenge na signé le bino. Encore une fois, vous allez reconnaître. À partir de l'élo, beaucoup banda misala na bino, on a mboka na biso. But let me tell you, musala bozui ezali na preuve et belé. Tembe ezali mingi. Batu bako meka bino. Mais science et lobby boye. Mutako meka yo azana réponse na science. Science et lobby. Soki lelo ba yebisi tisekeli mandat ezali mibale pour asakana na mandat il faut que le senga référendum ou bien senga peuple baloba parce que c'est la science muto transformer la science est azate bino boko tellement la science et donc vous en la science vous allez lelo pour défendre science et devant la science vous allez bateau to bengi le responsable au bazali dieu na dignité respect valeur on a transformé le monde de nos amis.
même le Royaume-Uni azali pour profiter la vie. N'évitez la boca na biso, ba néglige qui biso epelé. Peut-être va y avoir des étoiles aux alentours. Ba koka yeko encadrer bisoté, moi-même je suis parmi les victimes. Mais lelo mboko ya yeko profiter. Nazotala ba talent oyo ezakati na bino. Nazotala ndenge communauté na biso eko sala vraiment béni. Na poko lelo bandeko na ngai ba kozwa biloko ya kolia na Noël. Na bonne année, vous avez dit au Kabolabiso, une de vos salles, vous voyez que Tokolia, et je crois que Tokosukawanate, il faut en avril le Tolia, année prochaine Tolia, tout ce bel tout à la boye, Boya na makanisa malam, Umboka na biso, awa, partout bas Congolais basali, baye baete, Tolingil sous bat basa la bisote. Nous devons faire nous-mêmes. Bande Konabotef, n'a pas dévoilé un secret mon Congo support. Ndenge banda c'est Albert Alobaki bakozio bomoni bangonde bayana makanise belé na kati ya Congo support na Congo support ceux qui koma la bakarte ezali kanisi ya présidente kaka bakozi na biso makabe belé ya immigration awa bozo na bango batelemi mais soki na yebisi bino makabo bazo sala pe basala bobo kama bogeza muke akora vraiment na ko zwabino ko kamulaite. Mais nakosenga bino vraiment bandeko bomoni bazana la responsabilité munene pona bano basalia parce que bango de ba encadrer bango basali ba éviter tala ba konzi bango. Donc encore une fois to bete la ba konzi na biso babo na Congo support même ngai président nazala musali na bango to landa ka musala bazwa ka ba sacrifice ba kotala makamona biso éducation immigration, premier conseiller à Tchak, à la Catherine, ce qui est comme les amis, à Birmingham, Bagé, maman, ancienne, sénatrice à maman. Donc, tous alliés pour vivre de génération, il y a un responsable. Les salaires alliés dans le Congo support les autres, c'est la bison nyoso. Nous devons profiter. Tous en mboka ya malamu. Ba qualification tous autres awa na bisala tous autres awa. Et quand on dit ça va sivi na biso, les autres pesa biso. Opportunité dans le monde et à Sika. Donc profiter. Organisation comme la Congo Support, ce n'est pas pour nous enorgueillir, c'est une ouverture et belé. Et belé, ceux qui veulent vraiment n'avoir accès à l'ouverture scientifique, surtout, il faut en profiter. Pour les jeunes de Congo Support, et ça fait que ici à présenter que Batouba soit la carte. Les locales c'est comme 50 livres. Batoubayana unikanisi bango na fundi bango ngaite ngana lo baba ba Congolais bana mbongo te ote bauti formation ote président ala lelo to koma ko soba carte ngabe na soba ka carte et soki to ko accepter na Labour Party Congo support ezali na kacha Labour Party ezali ka ba konzi na biso soki boza ko se rappeler to memana ba ministre des affaires étrangères David Milban na kacha communauté azala ki ministre. Et ça qui a Congo support na validé la mission de la formation. Et membre de la mission mon côté a Zala déporté depuis 2012. Bande koto bete la Congo support. Congolais nyon so ya Zala qui na Congo support, ya Zala Congo support. Et Zala qui na détention. Ceux qui vont na ba témoignage beaucoup comme. Et Zala qui na détention, et Zala wa. Mususu kutu ba meli tinda France ba zone ici. Parce qu'à la Congo Support. Immigration à combat pour Banga pour déporter membres à Congo Support. Membres de la mission, la formation, la stabilité, l'épanouissement, l'ouverture scientifique. C'est ça une organisation. Et tout le monde bilingue, ouverture, ils allaient vraiment disponibles pour la mission. Donc, les gens qui ont fait ce témoignage, il y a un Gozoé. C'est même la formation. Baye Nanga Balobi président, hymne national des erreurs. Nalobi, qu'est-ce qui se passe? Nana Yeba Kalim de Waname. N'a remarqué en Botozali un pays indépendant, mais Toyeba hymne national que Tokozali indépendant. Et il fallait bilingo Yobaya. Pour Basunga Biso de découvrir la vraie version de notre pays. Comment les lois Mbokezo Koufa, parce que au Komi Mukolo, au Ligi Kotika pouvoir, oza koyeba lisusu te olingi koinitie bilenge te zoka makambe bele lali elelo bomoni hymne national ya sika to yembi yango awa o na mboka na biso baza na kote
Na Congo ti lelo bazo yemba. Nous peuplerons au sol. Pourquoi y a beaucoup de plans de colonie comme il y a biso. Tout de suite aux indépendances, le monde va koufa kasabu va koufa. Okito a koufa. Or Okito c'est pas Okito, je suis là, mais l'autre Okito. Mais c'est quoi? Bah tozo yo kango que bango baloba betile lo il faut avoir le gène pour n'avoir l'initiative. To bête la bombe beaucoup. Merci beaucoup. Alors on a passé la cérémonie à intronisation. On a dit que Ebele Bogoyo Kango somo parce que on a dit aux arbres chrétiens. Intronisation ezali cérémonie moko ya makasi oyo bazokota na kosiko. Cérémonie wana ezali transformation ya bato bazalaki na bato bazokoma lelo. Liboso na bino boyebaki bango comme bandeko na biso. Mais les lois sont sur la décoration à Pamate. Ce sont nos leaders. Bazali na makanisa. Bazali libre. Il y a comme la vision vision ainsi. Bazali ma transformational leader. Bazali na idée à transformation. Oya kuyo ke la bango, a comment la transformation la bango inaye. Oya kuyo ke la bango te, okotika la nasima parce que bango bazali pas avancer. Donc les lois nous avons intronisé bango. Moko. Alors, on a posé un Papa Chimanga, qui est doyen à Ozalawa. Papa Chimanga à Ozalawana. Il était là, il y a un micro. Il était aussi dans la rue. Bandeko, tous à quoi troniser Bango, Liboso Nabino. Et ça, les cérémonies scientifiques. Cérémonie scientifique, il y a reconnaissance, il y a leader, il y a Sika. Bozo soit responsabilité de Bandeko Nabiso. Bozo soit responsabilité de Mounene à Congo Support. Congo Support, Ezali Mounene. Tous na représentation na Kinshasa, na Goma, na Lubumbashi, bango nyonso bazolanda bino. Tous na représentation na Belgique, na États-Unis, na Canada, bango nyonso bazolanda bino. Bino bozali na représentation na Birmingham, na Manchester, na Liverpool, balinga kibaya, bango nyonso bazolanda bino. Bandeko na biso ba Congolais ka bazali bango nyonso bazolanda bino. Bozali na responsabilité ya makasi. Mboka na biso eza na sérieux problème, manque ya balidère. Tozana leadership ezate. Bato bazana makanisi ya ko transformer bazate. Mais bino lelo bozali kozwa responsabilité wana. Bozo koma bato mususu na mboko pe n'intérêt ya mboka na biso awa pe na Congo. Ata banglais ba ko profiter pour na bino parce que ndamba pamoli bango bozala mboka na bango. Na mboka na biso ba négliger bino. Mais toi na bino et bani awa banglais ba ko accepter bino. Na mboko yelo ko moko kozana bino lisusu te banglais ba consulter bino officiellement ba ko banga bino parce que ba yebi ete bo komisiko na liste ya ba leader ya monde ya sika. Alors agro ko one by one na ko benga liboso directeur na biso Crispus Azalia. Chris azokoma liboso. Chris, I want you to say two things. Liboso ya bandeko na biso nyonso ozoloba biloko mibale. Ozoloba après ngai Chris. Ngai Chris. Nazali ko reconnaître te lelo. Nazali ko reconnaître te lelo. Devant bandeko nanga ba Congolais. Devant bandeko nanga ba Congolais. Nazui responsabilité. Nazui responsabilité. Ya kozala député. Ya kozala député. Directeur. Directeur. Ya commission. Ya commission. Ya immigration. Ya immigration. Les apôtres intérêt à ba Congolais. Les apôtres intérêt à ba Congolais. Les apôtres intérêt à mboka nanga. Les apôtres intérêt à mboka. Naza voué. Naza voué. N'engagement. N'engagement. Congratulations. Narobenga directeur Nabiso Junior. Junior, I know you're going to speak in English, but I'm going to try for Congolais by Yokayo. Ngai Junior. Ngai Junior. Nazali kozwa engagement. Nazali kozwa engagement. Liboso ya bandeko nanga ba Congolais. Liboso ya bandeko nanga ba Congolais. Liboso ya Congo Support nyonso. Liboso ya Congo Support nyonso. Po nazako ndima ete nazokoma lelo. Po nazako ndima nazokoma lelo. Na yebi bandeko na biso anglais ali mingi. Député directeur. Député directeur. Il y a Innovation Communication and the Young Leader. Innovation Communication of Young Leader. Nazwaki formation na ngai. Nazwaki formation na ngai. Pe naza disposé à servir. Pe naza disponible à servir. Congratulations.
benga Sanda. Ngai Sanda. Nazali kozwa engagement. Liboso ya bandeko nanga ba Congolais. Liboso ya Congo Support. Ya kozala vice député directeur, directrice. Ya women movement. Na kacha Congo Support. You can say God bless you. Zamba Pambola. Nazali ko benga mama na biso Titi. Ngai mama Titi. Nazali kozwa engagement. Liboso ya bandeko nanga ba Congolais. Liboso ya Congo Support. Ya kozala deputy directrice. Ya South London Women Movement. Women Movement. God bless you. Amen. Jessie. Ngai Jessie Sinda. Nazali kozwa engagement. Liboso ya ba mama ya bandeko na ngai. Liboso ya Congo Support. Ya kozala. Vice leader officer. Lelo pe pona libela. May God bless you. Thank you. Nazali ko benga siko Roli. Ngai Roli. Na ebi boye bien ngana nduliste. Ngai musicien nduliste. Mais lelo nazali ko zo engagement. Ya ko servir. Bandeko nanga ba Congolais. Congo Support. Comme député directeur, il y a public relations. Comme député directeur, il y a public relations. Congratulations. Thank you. May God bless you. Nous avons benga Jean-Louis Omba. Ngai Jean-Louis Omba. Nazali kozwa engagement liboso ya bandeko nanga ba Congolais. Liboso ya Congo Support. À partir ya lelo. Ya kozwa mukumba munene ya commission ya unité. Nazali deputy director ya Unity Commission. Commission Unity. God bless you. Vous comprenez, moi, panique et Zaliawa. L'organisation, tu sais qu'elle a l'enga. Tozozo Asikoyo. Amis. Ngai Amis. Amis Djuma. Nazali kozwa engagement. Liboso ya bandeko nanga ba Congolais. Liboso ya Congo Support. Lelo. La commission munene ya politique. Commission munene ya politique. Il faut que transformer mboka na ngai. Oui, c'est que transformer mboka na ngai. Nazali kondima ete na kosala ngo. Nazali kondima ete na kosala yango. Na détermination. Na détermination. Je vais courir tous les risques possibles. Na courir tous les risques possibles. May God bless you. To siki sina Jordan. Ngai Jordan. Na telemi liboso bandeko nanga ba Congolais. Liboso Congo Support. Na zui engagement. Ya kozala. Deputy director. Ya commission na biso ya munene. Ya éducation intégration. Na kos former ba Congolais. Na kosala effort ete tozwa vraiment vision asika ya monde. Ezali sacrifice na zui. God bless you. Thank you. Alors bandeko tozo benga Maman Marie-Jeanne a présidente na biso déjà. Maman elle a déjà présidente.
Yo za besoin introduire, oso za lo introduire ka. Ya zo so ka certificat. Ngai mama Marie-Jeanne. Ngai mama Marie-Jeanne. Na sala déjà présidente ya ba mama. Na sala déjà présidente ya ba mama. Mais na lembaka te pona ko s'épanouir. Na lembaka te pona ko s'épanouir. Na zwaki suspect formation. Na zwaki formation. La leadership. Ya leadership. Et puis na zo engagement na ngai lisusu. Encore na zo engagement na ngai lisusu. Na zo renouveler yango. Na zo renouveler. Devant bande ko na ba congolais. Devant bande ko na ba congolais. Devant Congo support. Devant Congo support. God bless you, mama. Ok. Merci, Papa Chimanga. Thank you. Merci, directeur. Merci. Ok. Alors, sikoyo, bandeko, lokola bomoni bandeko yo. Na ebete lelo to yaki kozwa biloko akolia. To kozwa biloko, to kotala ndenge bango ba kosunga biso, bakonzi na biso ya sika. Bazui relève ya musala munene. Bayana biso bazali awa, bako seconde banoyo. Tozana besoin ba se sentir heureux na libota ndenge boyambaka bana yakala. Na ebike directeur Léo peut-être depuis 2010, directeur Fabrice depuis ce qui bino nyonso maman ceci depuis 2007, Papa Chimanga depuis 2008, bozali batu yakala, boyebi bana ndenge bayaka pour encadrer bango et communauté bana na biso bangoyo. To sunga bango, to travailler na bango, ba autozwa formation bazana na mwa pokoso, to sunga bango po ete basala musala o biso nyonso ko sepela. Alors tozana fête, après fête tozo kende kozwa biloko ya kolia ba bombeli biso to ko kende na biloko ebele to bangate. Noël mutu nyonso akolia. Lokola pe tokoki milité donc biso nyonso mutakozanga soso ozalate, mutakozanga bambisa ozalate, mutakozanga loso ozalate, mutakozanga semula ozalate. Toko mema biloko même ngai hein. Tout la boso kokana bingai ba mutinote. Donc merci en tout cas tozo sepelana bango muke après to banda cérémonie mususu. Thank you, congratulations. To bete la biso Merci beaucoup président. Sorry. Président, c'est quoi l'opposition Bahana? Oui, les opposants. Et au Quito, nous avons toujours dit au Quito vivant! Au Quito vivant! Au Quito vivant! Donc on parle de ce qu'on a débuté et moi quelques secondes pour l'événement de l'eau. On dirait oui, pour l'instant, tu peux si amis comme ça, au bout de un groupe de Bobanda, de Bokomi la minute à l'élo, et après, on a fait directeur Moko pour soutenir sa parole avant de nous faire. Merci beaucoup. Merci, secrétaire, pour la Baloba. Nalingaki Naloba, en compte, il y a des collègues qui nous ont nominé le lot. On a un sous-directeur, la Katia Congo Support. Alors, premièrement, nous remercions le président Okito pour la disponibilité. C'est vrai que ça a facilité l'occupation de nous soit à l'Inango. À ce temps, pour transmettre comme formation. Quand on voit que nous avons un bon moyen de c'est important que vous allez savoir faire, mais aussi vous allez faire savoir. Vous pouvez transmettre le logo. Mais à ce temps, pour faire savoir où aller, communiquer de son formation. Seigneur, merci pour la disponibilité et l'opportunité à PCBISO. C'est vrai, avec Biso va conduire, donc sous-directeur, et tout ça dit avant tout, serviteur de vie, va salir la vie. C'est-à-dire que la charge de PCBISO, on doit assumer, nous allons salir la vie. Et puis, on a même de l'eau, on a autre vocabulaire, c'est comme geste symbolique. Au plus souvent, on a le vocabulaire, on a des bons amis pour tous ces pays ensemble. Il fallait plus merci président Okito, merci pour tout et tous les Wana, na Congo, na Konaka Yoso, que pour ça la commission est pour ça la com, pour que les Bosso, puis pour que les Bosso Congo et que les Bosso. Merci beaucoup, le nom est ça. On va dire pour notre directeur et à la main. De quoi nous allons soulever conseil spécial à président et puis à Congo Support, Papa Chimanga, innovation à Nayo. Merci.
Merci beaucoup. Donc, ça va mon pote, tout souhaiter par mon père pour ça la Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na batunyo sur la patience la vidéo to bandi et to badaki na de to promis la reconnaissance ya bande ko valider la mission ya sika au nom ya Bongo Support au nom équipe au nom ya président et au nom ya valider la sika. En tout cas, merci de la patience et puis la fête de Gébana. Ok, fête de Gébana. Si vous avez là qui n'a jamais ici parole et pas organisateur et à jour, monsieur Abissi, merci beaucoup. Puis vraiment la contribution de la Congo Support pour la cérémonie très importante pour la alors pour la prochaine étape. Oui, les années Kukabola, pour ça qui pour la moko na biso awa. Pour ça, dans le conseil Kaliboso, ceux qui sont nominés, va se voter pour s'échanger pour l'activité wana, pour programme comme ça, Kabola ou Kabola. Maman, on a journal le Lobani. Dans le côté, on a fait une famille notre côté. Maman bana na mbote, Daddy mbote, Yomoko Michel mbote, et puis bonne fête. Merci. Papa, moi commentaire pour le journal moi ne va kanisi pour moi wana tuzaka merci papa au Christo maman Mwinda le journal lelo eza mpona nini journal lelo eza mpona nini manifestation ya nouveau basel ya Congo Support après na mpona poste ya ebongo biloko olia tomoi bakaboli biloko bakaboli biloko au deuxième fois ok maman tongi toso journal lelo eza mpona nini Merci beaucoup na président Okito et merci beaucoup na Congo Support. Les autres aussi par diplôme ébélé, aussi par diplôme ébélé. On a youth na biso, bandeko na biso baye koservir mboka na biso Congo. Tozalaki na bazalaki na collation na bango lelo, baremettre bango badiplôme na bango baza qualifié na kati ya youth na kati ya militaire bana kosala mosala na esengo ya mboka. Tomoni badirecteur na tika babimi bajoy biso bayong babimi département bamama immigration partout pena babimi alors po échappe mpona bango tokosunga bango biso bato ezali liboso na bango na kati ya Congo Support tokolakisa bango ndenge fonctionnement Congo Support elekaka tokobese bras te totiki bango te tokotravailler ensemble parce que toza mpona mboka na biso ekende liboso lelo ezalaka Congo Support chaque le 25 décembre eza bakanisaka bamama bakanisaka bandeko nyonso ezaka Congo Support te po tobengisaka départ ezo te baka
bato nyonso bayaka ozala na Congo Support okwana mkola lelo tokanisaka mutu nyonso aya kozwa quelque chose akende kolia na bana na ye eza ndenge Congo Support afonctionnaka chaque fin de l'année akanisaka bacongolais na bacongolaises nyonso bayaka na Congo Support kopesaka bango moke tozalaka nango topartage na bandeko yango omoni soso ezalaki mwa pondu yango oyo toza na tokabela bandeko tobalia na bana yango ezala na Congo Support eza maladi kosalaka yango chaque année esalemaka chaque année alors merci beaucoup mais après na motu nyonso akopea na video oyo merci mama obakisa nini yo mutu tomoni ozokamola biloko merci Minga, en tout cas plaisir. Papa na to susa o baksa. Mama ndo baksa moi événement lelo za pona ni. Pesa na kombo nani. Ndo baksa. O baksa ni pour le journal lelo. Collation. Il y a un jeune député à Bisso qui va faire une formation pour servir la communauté. Minimum communauté, mais servir le pays. En tout cas, c'est de temps en temps, ceux qui vont bénéficier de ce soyaka pour toujours apprendre ma camouille. Et ça, quand on fait la thé en tant que salade durable. Maman Zongi. Pesa no kombo na. Ok, maman Maxani ni kona journal lelo. Mais tout le monde sous le journal, moi, ça qui va collation, mais va pas sous le bureau. Ok, tant qu'il en suit, ça n'a rien. Bon, ça t'a moi du loba, quoi, ça m'a dit. Hein? Maman baksa moi loba, ah maman ni baksa loba te. Koto sui sa yo loba ni kona journal lelo. Na mona ki obozo so bilili. Ah? Yo loba te. Maman Marie-Jeanne dit maman Marie-Jeanne. Sakale wonya shongo hello Lembo lone tambembe wanji professeur Okitoto ngomo président en exil Congo Support Groupe merci Lokome tolenge elante membia ekumanyi kasha zonemo na lokombela kisohole aselokombela Congo Papo Kitoto ngomo lembole kubwa loso lembole wanjimete e mongo yowembe autorité morale le Congo Support moi président lokombe tatake président Kitoto ngomo asexile wa kokunga vochewe kolo Kongo ye papa e mongo yowembe Abejuka sungu koma mbladi na mboya Uma mama mboya dine Utola Mwasi kitoko Soko Usa Sukum usa ngomo Sukum osa ngomo Okenya ngomo Okenya ngomo Osa ngomo Osa ngomo Yeah
ye olele ai koyedimba ye wo otache elola mbembe lombalo sungu lombalo le kasungu mete elola mbembe imbande kasungu otolecha sungu professeur ekate cha sungu kwetu chande tamu lokombelo kitaona tongomo yombo oyenda delendo yombo auka papa oyenda delendo soko yande njaka kanji mete papa yele okito edima yoko umelo ume uwanja yeko yedimba Congo Support autorité morale le amaye bana Congo Support groupe Pamika Imba Osungu podi lo demba hata gato kakenda olonga pamiwa yale miya weyo tegata landa to wedima chokate kokada chokate kalokewo okewo lala kasungu mbeka lumbalandi elonde chasungu elonde kambo chate chasungu la poto lusaka pena lumumba hambola kanyasungu dikambola makavulo bomba ukitomo temanya sungu kuvombe tawo asungu akole mia kakata tawa na kashati lukumu hashisho hashamo shisha imba ya lumumba nyeta taya nyishwa tetela amboya imba ya kilomumba ya mboya oya elo tambo konja malo manda shenga elo wedanga ndole kishenga elo tambo konja malo manda lokombe malo tohe malitanga imba ya sekata kuhashisho lusaka papa papo kitoto ngomo professeur elecha sungi ngelo ambonge nangena atocheta kukunga usangomo sokoya usangomo kokana ekela loda kokana ekambidima onongelonge diteta ketaye otakata luwanjo kitoto kanjikalelande anyo ihalombe ukitochi kanyanga note wuluwa kinyoyi nikambunyo ikatava pato ngomola nango ahone lote wakuta ahone wula wekanga ngasoko yediba ekonyo ikato yala kukitole Presida chikandela chikalo nyangu chiko dimba ya yukulile papa miteko la kema soko ya kamboda meto tondongaka lante wa visa ya makasungunde oto yanga visa makasungu kovomba olola mala umbo kovo choche la putu kambu mama sesila tunyambo choka ikambo damba pokita tongomo la makinda kasungu toloka do isonyi eloko yedi ndesomba lokombo mbija shanya ngolaka mbija famille koto ndesomba lokombo konde mbijambo chodi popo atela mbonyo somba lokombo la nyumbija seka wa papa ndo mutuka unde ote wolo metawela nyoyi njato lokombo konjo sonelo leke umba uma mama Cecile lo nyoyambo yo sala china tongo motuma mama tunyi balela ndechike takulila ukito takulila ukito takulila takulila papa papo kito tongo me takulila oma bazula nangandi osungu oma mama Brenda emera ya tepe nyangwa sungu oki Brenda Bladine ndoku na London mama hado sungu enyindo ya tepa mutuka mama hado sungu hanya kasonja meza oki Brenda na poto sokoya en chant en détail en gros Sukumande la yo joie okita atangom ete voye papa Congo Support ete joie on allait choko Congo Support kasungule la yo joie président exilé no choko apatongo mumbindi kanji ashilo kito hashila kiponjolo temani mama safine omola umbu mama Malisia kakende
kondoma menanga Veronique nyoi kakavuma madembo ikokanji mamoka go Veronique mama Cécile Tony chula ngomo sukuma sokoya osungu wana mama Cécile Tony vatela poto elo mama Cécile Tony anayo sokombe akabela anayo sela nanda marumbe faminga mama nyango sungu yololo mama nyango sungu kito ejokile wakendo wanyanga mama senge nyoma Tony ejoki mama kama Tony wokita choko Atony wokita choko wagendo wanyona ukanga elo akashona dakuda mete sukuma sokoya esokumande wanja twane yemba yokita choko emboka ke monga pembe oncle na personnel oto asabe na nyulo loso aya kajima lela so na kanje fula Mendanyo ikakavuma mochumba kabibi Bijo sengo Osenge nyo ya kachulo di moko kashi Ndeka njonde koye dimba Lokadi aenyi Batamalele mama tete chunga ndeke Ukamba wonya shungu Umembia wonya shungu limba zambi konda ya lodimu Onyombele papa Joseph Wahuka waje washora Kongo waendo na wamboya anawasaso nyi walila tete jongandeke sokoyande sukumande sokoya oyeta katochwa katakukito oyeta kaketo tengole yi usungu oyeta kachakaso katako wako konga wakachuko ponjo ekilumbuka oyeta katangola chetanga ukeye oyeta kalokombe tanga wako konga kukana ekiloto wambuka koidi makono seshilo wako konga kana ya rashenga shomche asilukumba atombesu papa kacheta ngomo exaucé petit nanga André j'ai anje ngande tongo kulanda misiki nanga malembe ombeta wa Aïe Joyce Aya ngomo bazalone bazolane tongomo osana okita tongomo ana watimbe fula elo ana wo wanji sokoya sokomande sokoya ko edi mamba ja sekumbo otula okiato malaki ko edi mbala yanga shiloto yotoi o shila tambone osongomo kamikaze katongomo tosu elo ela mitondola sona mama soko ya ndize mbokaka abalondolo la tongomo nyumbele babalondolo embokaka professeur ela sonyiro somba embokaka Yimba ya mukanda tokunyu yimba ya seka tongomo timba tatu wa mete ela ngomo onsa ngomo papa be okita wa tongomo wa mbokome kumbwa ya lodi moto nga solo soko mara ngomo kanga soko enungaka usa ngomo tutu Moise kemba mikasongo Papa Joseph Wahuka nunga kona tongomo kengeza taye usungo na elodimu mama Terese jungandeke kakende ambola mina lukumbine mbala mama ongenda watongomo oge kumanyanyu kunga Papa jongandeke tongomo usungula suise kenda kasungula poto elo moyo to papa ela amala tongomo le aloko lolo mama walo tongomo wangi de otongomo ya beno tongomo bateli tali ye mama fanu kela soyi Josephine Wadinde katongomo limbola nyule kola sungu ambola mi mwana London osovata Londres mbasala ndawoyi
Odimba na tongomo mboko memba chaputu. Ayo kotola koye. Kito tongomo koyo memba chaputu. Ayo kele. Ombeja eja sungu ombele ke kakaluli. Kanga kola kalula papa. Diminja na chola yo kalula. Elo. Unyemba ambola tange kangala kosa kangalo diege kanjo shame kanja kalula kona tongomowe. Otonjo Odimba yelo seke papa. Nsoko ya mondoko junje hate dande buta dande kete moko molo holo wanyengele pusa ngomo Sukuma te kanzela president en exilaye ingénieur Tedi Masidi nyata tokende Tedi Masidi nyata kombe wako kunge aya oyata kokazoto ndota kokunge nyombele ya bodwe tongomo ososungula kole kende ya boni tongomo la Londres ya luberu dimbi tongomo eke akazola chumbe nganda nungaye nanana dembo diene ona tongomo Bernard waja tongomo lukombela kinoko John nganda nungaye na nanoko kitachoko Samo kiteke kere umbetawo Presido kitoka yosala Ukita tongomo pamindo kaba Pamindo ya Presida ona tongomo nde pamikoleki Ndende kase kademe Umecha eja sungu pamikambo yoto shanemo Donyelonga Tokambo to shanemo Katako ambetao Tambuketa walusaka papa Oya Tembo shako sende Hoya me Hoya Professor umi unga tongomo Yeah Baba Lundulu aoketo Congo Baseleki Congo Baseleki Peuple azali kolela Baseleki Likola ba politicien ya moyibi Baseleki Likola ba politicien ya kanyaka Baseleki Nikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende Nikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate Dele sage Maya mikoba Peuple azali kolela Aimez, partagez et abonnez-vous.